Lisoto kobetela yo esalami bongo na Angola epesi pasi ya kosakana te. Pasteur ya église munene na kombo ya bon de Dieu topé na portugais babarango bon de rouge pasteur wana ale bana ya ndeko na ye 5 bana mikolo ya ndeko na ye na kindoki pare bazalaki na lui kelemba ya butu ye aboyi kopesa bana ye apesi bana ya ndeko na ye o alongoli na province ya Wich aye na ye ti na Luanda pona alia bana na ye pesi pasa ale bango ndenge nini bakufi na moyen ningi ya honte kolakisa ya na espace ya 5 mois 5 bana ya mikolo bakufi kaka boye ba pasteur okoti makambo oyo lisolo oyo esami na Luanda tokozongela ngona émission lelo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, est arrivé à New York pour participer à un sommet extraordinaire des Nations Unies. Alors là, il y a Keibongo et puis ambassadeur et puis naba Congolais au Bazaki na New York, par comme ils ont un impact na idéologie, tokozongela yango kaka na émission lelo. Toti kaka na New York pa wapi vidéo etamboli na réseaux sociaux maire ya New York azali komata bongo drapeau ya République démocratique du Congo na niveau ya New York ezali pour la reconnaissance ndenge ba ancêtre na biso ba tekamaka na États-Unis précisément à New York ba sala ba drapeau français alors ba pays ebele ba drapeau na ki on a ba manqué quelques pays par ba pays oyo ba drapeau de manqué ezala ki drapeau ya République démocratique du Congo ba ko manqué wana yango moni maire a matisi yango tokozongela ngo kaka na émission ya lelo. 10e édition ya Afrima Award des États-Unis, Fally Ipupa DiCaprio Aigle a remporté des trophées. Force à toi Aigle, force à toi ezali kaka c'est le Congo qui gagne tout tika banungu mwana mboka juste sous des trophées na Afrima Award ezali kaka le kumu ya bana Congo tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Ce prix est une reconnaissance de la carrière exceptionnelle de Fally Ipupa. Il est l'un des artistes les plus titrés d'Afrique, avec des prix remportés dans le monde entier. Il est également un pionnier de la musique africaine, ayant contribué à populariser la rumba congolaise sur la scène internationale. Fally Ipupa est une source d'inspiration pour de nombreux artistes africains. Son succès est un témoignage de la richesse et de la diversité de la musique africaine. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouver douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook
toza online pe soki osoma partout na Afrique todélivre bino na bakorea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote, bandeko, ya Radio Lokole Télévision, bisika nyos tu bozali, ozali kolanda biso, ozali na New York, pa yapi mokonzi mboka zali, ozali na Dallas, ozali na Singapour, ozali na San Francisco, na Texas, na Luxembourg, na Bruxelles, na États-Unis d'Amérique, na lobaki yango déjà, topé na Afrique du Sud, na Durban, na Mada City, na Cape Town, partout ici, ozali na Pretoria, mbote na bino. Merci na confiance et fidélité, vous pouvez savoir na programme Oyo. Radio Lokole Masolo et pas wapi tokuta la kapona kobete la bino Masolo oyo ezali koleka bongo na communauté na biso ya batu ya Mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek obo mesana boyebi yango ya yalbaka soki ozali abonné merci na confiance wana soki ozali na abonné te soki batindeli yo lien ya émission oyo to po moni yango par hasard na YouTube ya mbadi boso okota yo osabonné soki osabonné au fini cloche à notification pour na orataka sur ba émission na biso te alors tant qu'on finit cloche à notification na bande ko passer abonné na ba oba ko abonné à sika binos tout nous sommes à famille moko ya Radio Lokole to banda ko partager au aimer vidéo au partager ya partager l'émission partager boaka ba émission na plateforme nyonso tout TikTok, Facebook, Instagram, boaka na ba groupe WhatsApp pa partager tindela bande ko surtout tout nande ko s'abonner déjà na Radio Lokole ya o ezali seule émission na benga ngo siko équipe nationale ya to kuta na kabiso surtout ba confrère surtout ba animatrice ba animateur ba chroniqueur ba chroniqueuse to kuta na awa to zi matière et puis to kende ko partager na ndenge ya mabete est-ce que bokomi yaka ko zo matière awa kende ko diffuser na chaîne na yo po awa ezara pembe na pembe to betaka ma solo ya tondolote ya mangate to betaka ma solo ya solo kaka na ba chaque fois tomate ya kate avocat alega awa te manga uta ya kate pili musika awakaka solo na solo. Est-ce que on comprend? Voilà. Deuxième chose, on va à chaque fois tout supporter, tout côté bon na site il y a Michael Josh, ou est sponsor na biso officiel, vous mona yem to ali à bière officielle et puis sponsor officiel à Sengara la bino, ce qui au côté na site wana pona quelque chose, soit somi montre ça n'a pas pris moins cher montre oh vous avez comme on a oh montre oh ils ali water résistance, c'est-à-dire que quand on a maille au robet la mbula babanga to mbula ba mbisi to mona kiwana mais montre que bébé au salaire intact et pas Michael Josh. Yo peut ça commerce. Y a ma puta super wax hollandais original topé en détail. Benga Michael Josh au kosomba to recommander super wax hollandais original na moins cher. 95 € à Pamba, 95 € yo ozibongo super wax. Qui to côté c'est que bien. To bosanité na bande ko de kisasa to lingi yo ola la bongo na Genesis Hotel na kanda numéro 8 na Matonge pour bangonde kuna kitoko okola kitoko lokola na Afrique du Sud okola kitoko lokola na Europe lokola na Amérique lokola na Asie lokola kaka ozali kaka na mikili ya mpoto c'est que bien et surtout pour bato balula libala balula fête ya salle de fête ya kuna ya munene kitoko salon Congo mais kako ya Webi awa la pembe na pembe al salama sekite qui na Genesis Hotel on comprend de la Radio Lokole to ba ka makambia solo o komi c'est que bien voilà yambo to betelo li solo o sali pasi pasteur aleba na bato apesi bana ale ki na 5 mikolo na likelemba na Angola bandi ko Angola batombo ki ma solo Angola ki mulile komi makasi na Angola bandi ko Angola botema losamba ya partager Joana Anna mbote na yo na Angola to partager bande ko partager Michael Ndingamote mbote na yo depuis Suisse bon faut combien la monio Michael Ndingamote mbote na yo depuis Suisse voilà
Yamanzambi, mbote na yo. Combien? C'est que bien. Voilà. Toko banda liboso na information oyo da station de bande kuna président mboka République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi akoma kibongo na New York. New York et pas wapi a participer à sommet ya Nations Unies ba pays belé côté kunde ba kay kuna pour na sommet au basala kabongo na Nations Unies to kolika to ebite soki ya kosala discours soki kosala discours bo kosala discours wana peka ka awa na radio locale télévision alors ba arrangement ko sala wo komona ka bo na mystique ka bo moni ka peno Michael Josh akutani na président Félix Antoine Tshisekedi na depuis New York ba pesier pena veste ne Michael Josh wana on souhaite soki osala mandengo wana to kolaksa bino soki pe et salamité likambute mbala sima eko salama. Voilà. Alors je crois dans la grande réunion à Boye, dans le sommet à Boyende, le président faut toujours continuer à dénoncer que nous sommes agressés jusqu'à la moelle épinière, nous sommes infiltrés à l'Obaka, complot mafieuse. Oyo ba voisin na biso ba osala en collaboration avec occidentaux pour na Kitsambo na biso Congo, mais tenez bon, le Congo restera un et indivisible. Mutumo côté à diviser Congo. En passant, dans les camps, on n'a pas encore de confirmation, mais audio moko boye na ba photo ya une certaine prophétesse ou pasteur ni nationalité rwandaise il paraît ban qui commanditaire na plan o ba ngo la coup d'état na Burundi, coup d'état raté parce que président ya Burundi akelaki bongo na sommet moko ça qui na Cuba. Et alors, bah, il va préparer que moi, si on est Rwanda, aya, à ça la convention, en 3 jours, on va Rwanda, bah, il va côté Belén, tout comme militaire, bah, ça la coup d'État va renforcer pouvoir, et bah, Outou, dans le niveau, il y a Burundi. Mais on n'a pas de précision sur ça, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais on va revenir sur ça dans notre prochaine édition de Bisso pour la Sabino qui essaie à solo, tu as le coup mais nous, il y a coup d'État, oui, on va salama, na Burundi, ça déjà raté parce que, bah, bon, écoute, convention, et salama. Donc, Tindi Bongo, bah, détail, sur la groupe, sur la radio locale Gold pas membre d'honneur beaucoup de détails kuna pour comprendre ngo mais to kozonga lango na édition na biso ya sika soki to suit précision voilà vous comprendre c'est un peu ça toti kala kaka na New York pa wapi to moni image moko to posta ki yango to publier que drapeau ya République démocratique du Congo so matabongo na New York mdeko matango maire ya New York oui azoko matango pourquoi parce que boyebi la traite des noirs à l'époque il y a traite négrière et tant côté que bato windo ba teka ba congolais et belé alors ba congolais wana ba africain mais on parle de Congo ici ba africain belé ba ancêtre africain ba congolais ba gabonais belé ba teka bango on va comment na New York ba deko ça ba travaux forcés bango wana ba esclave ba teka ka wana ba tonga New York no mona New York ningo wana ningo mona étage ningo wana ba koko na sonde ba tonga yango alors na reconnaissance wana les loyo boye ba drapeau ya ba pays presque du africain nyon surtout ba tekaka bango na New York et mata na cité wana ya New York ayongo itraki ba quelques pays je crois 20 oyo mata 20 ou 50 quelques comme ça alors parmi les pays oyo ba ne ko manquer Congo démocratique DRC drapeau na mata yango monaki maire yemoko ba ne ko mata drapeau na pour la signe ya reconnaissance d'ailleurs bato ebele ba les États-Unis to pe précisément à New York soko ko ça ADN ba centre na yo okomona ba centre na ba mape na New York ba quelque part aux familles peut-être na mutu à New York ndeko mo uta sala ka bino ba descendant na ba centre ba bimati na Haïti ba na New York biso ya bindele ku ba bima a descendance na bango est-ce que komi voilà et ça qui na ngode soki nini ça qui ne pour la signe ya reconnaissance il paraît ba ko banda ko futa soki kombo na yo comme au centre yo et bimi na liste kuna on ne sait pas mais on va revenir là-dessus sur des informations beaucoup plus na makamwana pour na to informer bino voilà ce qui au côté sikaya tela biso j'aime tout ça ba j'aime tout ça ka ba j'aime ba chaque tout ça ka ba j'aime pour la protéger ka émission oyo ils les seuls programmes la seule émission oyo et sangisaka batu nyonso tout papa mama bana bavandi ba koyoka oyo to pesa information pour ça pembe na pembe awa to kosarate nyonso tout et puis vous le savez auto le bara awa écoutez pas na biso moroté ezalaka en collaboration na bino biso équipe ya radio locale tout ça la kabongo en commun accord na bino ba botala biso pour awa la radio locale batu ya mayele bazali ba papa ya bwanya ba mama ya bwanya ba ya bwanya bazala awa tout ça va ka elongo biso na bino to comme c'est que bien voilà
information à souka totika la kaka na États-Unis d'Amérique. Les bonnes informations à États-Unis d'Amérique. Michael Josh Mbotenayo, sponsor officiel. Papa Boboto, combien c'est que bien. Voilà. Bande connaît sur les États-Unis d'Amérique. Mbotenabino. Mbotenabino. Ya ya drapeau là sabiso. Mama Bibiche Euno Manzambi 001. Ozonga qui déjà Mbotenayo. Mama Bibiche bon on a papa fiston. Ozoyo karaté. Ah bande États-Unis bolali hein. Bino bongo banana papa Sedek. Bande ka France ba tombo ki mabe. Et bon commis c'est que bien to ka bino na sango. C'est que bien. Voilà. Après la polémique, il y a artistes et musiciens, Fally Ipupa sur disque d'or, consort, na confrère journaliste, patati patata. Fally Ipupa, Aigle, a aussi remporté sur des trophées na Afrima Award. Et ça a bon aux États-Unis. Alors, tout le banine. Alors, nous, on ne veut pas rentrer dans la polémique. C'est que nous disons que nous sommes informés. Tu es informé que artistes, musiciens, Fally Ipupa, DiCaprio, Aigle a remporté encore 2 trophées Afrima aux États-Unis. Alors, force à toi, courage. Pour moi, c'est le Congo qui gagne. Tout est polémique inutile. Non, ça ne va rien nous rapporter. De toutes les façons, Congolais, Nzambe sala Congolais nini, pour aller encore plus loin, pour nani Congolais ngara oya lobi, muninga loba, andi mayango. Tout ça qui échange dans mutumoko boy, nan de komoko peut-être à trop changer ma kambi en boko na biso konso, yé ma kambi ya lobi, na me ko faire voir yé ngezali, aboy alika ngai na sala même côté na yé. Et ça m'a la mouté. Dans chaque fois, des coloribus et des gistibus non pour disputandum. Yeah. Les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Ceux qui ont muta vita, ngana muta imana. Ceux qui ont muta bazembe, ngana muta lupopo. Ceux qui ont muta parti songolo, ngana muta parti parala. Et ça rend wana. Alors, choc d'idée, jaillit la lumière. To linga raté, to comme ça va. Ceux qui muta boy, penser na yo, a boy ma candidat yo, al au plaquer les kamoro boy. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Et surtout, ils ont une émission politique. Ils ont une émission, il y a éveil, il y a conscience. Et ça, tu as vite à Imana, Mazembe Lupopo, tu as Fayoul là, tu as Kabila, tu as opposition, tu as Fayoul là, tu as président Félix, tu as opposition, tu as pouvoir. Ah, tout ça, tu as union sur toute famille, ah, équipe nationale, toujours qu'il y a éveil, il y a conscience. Est-ce qu'on commis? Voilà, c'est que bien. Alors, encore une fois de plus, félicitations à l'artiste musicien Fally Ipupa, Aigle, pour la 2 trophées Afrima à Jui. Après tout, c'est le Congo qui gagne. Tout c'est la paix, trophée Moussoussé Congolais, on va en parler. Au combien, c'est que bon. Vous devez dire, il faut passer information musique. Oui, il faut passer information musique. Et ça, l'information, oyeba. Par exemple, les Kalamboka, tu peux mettre masolo, oui, mais il faut y avoir information Moussoussou, ya mboka. Ngo, pour moi, avant de mettre le solo, tu auras informer yo makambo so de Kalamboka pour na yebi bandoke belé ba yeba ka makambo le kana Congo à travers radio locale télévision. Alors yango tous aura soin ya ko betela rabino ma solo avant le solo to pesa yo moi quelques informations aux à la une à la page aux à la brancher. Est-ce que commis c'est que bien. Hello. I'm sorry, my English sometimes is gone when I'm tired. So, because in my country, I'm Lingala speaking and French. So I'm gonna say something in French. J'aimerais vraiment sincèrement remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, travailler. Il faut toujours vouloir d'être artiste et musicien. Félicitations à Fally Ipupa pour ses 2 trophées aux Afrima Awards 2023. Meilleur artiste francophone. Fally Ipupa est l'un des artistes les plus populaires d'Afrique francophone. Il a remporté ce prix pour ses chansons à succès, ses performances scéniques dynamiques et son impact sur la culture africaine. Lifetime Achievement. Ce prix est une reconnaissance de la carrière exceptionnelle de Fally Ipupa. Il est l'un des artistes les plus titrés d'Afrique, avec des prix remportés dans le monde entier. Il est également un pionnier de la musique africaine, ayant contribué à populariser la rumba congolaise sur la scène internationale. Fally Ipupa est une source d'inspiration pour de nombreux artistes africains.
Son succès est un témoignage de la richesse et de la diversité de la musique africaine. Fally Ipupa est un artiste incroyable. Il est un modèle pour toute l'Afrique. C'est un honneur pour la musique africaine d'avoir un artiste comme Fally Ipupa. Abonnez-vous. Ya to kobete na osika bo lisolo oya passe na saka bino chaque fois ya. Ko conteste muta mukilité, mutu amukila ko décevoir yo nzambe kaka mutu azaka nzambe. Mutu nde mutu te. Mutu nde nzambe ya. Batu ebele bazalaka ba charlatan. Batu ebele bazalaka na misala ya mabe, na misala ya molili. Omoni to zaka na mikie batu oyo, to bala ko mona batu na école ba osala ba magie noire, asala ba misi pigeon, a misi sardine konso, batu ba bazalaka shooter. Ba kuma ba côté na église. Ba kuma ba grand pasteur, ba grand prophète, ba grand évangéliste, ba grand apôtre. Tu comprends mo mitu na raté, muta bande église kasi ko mona bou, mbala moko pa fuki. Église comme gaillard. Ba donateur, on a ça ba partenaire des États-Unis, a ça ba partenaire sika boyaya. Ah, était arabino hein. Ba msuto ba kufaki ah on ba tami kuso abimaki hein. Tout le monde makambo. Tout le monde makambo. Alors était arabino. Comme pesa ka beaucoup plus cité dans makambo parce que les pasteurs, le prophète, les apôtres, ils vont vous décevoir. Yaya kangama na nzambi. Tama bolongo na sana yeba tu oyo bazwa délivrance yemoko. Nous avons un problème. Oui, mon sang mais yo na foi na ono. La foi est une forme à conviction en toi, en soi-même. Au combien? Voilà. Ndeko pasteur ale bana ndeko na ye 5 ya mikolo ba kufi. Histoire vraie et salami na Angola. Bandeko Angola mingi ba yebi solo oyo. Et salama ki ndenge ni ya yoka li solo. Yaya, est-ce que awa to beta li solo oyo? To tangi kombe ya pasteur. To tangi kombe ya pasteur te. Soka de pasteur na bino boye bisaye misala osala esi ebina poisa biso awa to betaka maso ya pona ko nuire te to betela li solo pona ko déshonorer mutu te pona ko tuka motema ya mutu te mais to betela li solo pona ko penio na saka chef otaka émission ya éveil ya conscience est-ce que comme ndeko nanga c'est que bien kombo ya église ango ezali bon dédié bon dédié na portugais benga ngo bon de ouche ba de portugais na lui bien bon de ouche bon de ouche bon dédié église wa na Luanda est-ce que komi pasteur na ngonde ya sali makambo oyo alors pasteur oyo il paraît ya to changona na conditionnel na suka ne boko yeba na conditionnel ya solo il paraît pasteur oyo akota na ba association ya mabe yepe na kota association ya mabe ya batamulili bakadia pemba batu baliaka mubatu bazaki so disana likelemba na likelemba wana bapesaka oya pesaka mwana na ye bapesaka bado balia na rabatu ndengo wana sikoye koma ki tourna ye paraît pasteur oyo akoma ki na nyongo ya batu ya 5 do ya bina lia ya baninga alia tourna ye akosa ka baninga adriblaka 5 ba se mbala oyo il faut pesa soko pesite yo moko okende to to so mwasi na to ba no makasi atali ya pasteur wa babina Angola mbonga kosakana te église bon dédié bon de wish azana viki toka fana na centre ville na Luanda doki bana na emituka boy ase bokomi est-ce que bokomi ya tango mona hote est-ce que bokomi c'est que bien atali abi non ah la sa nini ya bomi tungu samarate okomona ndeko na omoka sana mbongo ebele ya apesa ka ute na famille chakimia tempo ya apesa ka yote ezali mbongo ya malamu parce que mutu normal bokolo na bandeko na bokomi kolo yokomi na mbongo zuyo bomengo ozo ede bandeko na ote poane ese sala esengo te pona bino esengo za te pona bino lelo yo ndeko na ko ministre bino soboya bon edo mambo ya famille bo aposte mike bolia to ndeko komi na mbongo sunga famille te poane est-ce que bokomi nani ngoko linga ndeko na ko ministre ya tata na mboka nya kendete ati ba musuba bénéficier c'est impossible alors soki ndeko na ko ministre yo zo kendete ndeko ko PDG yo zo lié le romote ndeko ko pasteur munde na suba mbongo yo la dese ya quelque chose ne va pas non est-ce que komi ndeko oyo pasteur atali bi na kosa ndenge nini donc na sacrifier kaka leki na ngai ya mobali ba leki na ngai mobali leki na ya mobali abana ko fanda bongo
na Ouij, na province ya Ouij. Est-ce que bien ba de Angola, ba rani Ouij province ya Ouij. Musika. Ndeko na fa na province ya Ouij. Ndeko za na bana 8. Na bana 8 wana 5 bala déjà mikolo de ya mikolo ya basi misatu ya mibali ya mikolo déjà 5 wana balunga na ndako papa na mama balunga na Ouij baya déjà na Luanda basala na activité ya bango 5 wana bale pao na ndenge nini yango to soya telanga na bajem yaya yo vanda pendant longtemps au solar ndeko na moko boete yaya na esa kamno chaque fois papa na yo kokoma ndeko ndoki na yo mama na yo kokoma démon na yo bandeko na yo kokoma démon na yo. La confiance ne exclut pas le contrôle. On ndeko na ngai ndeko te. Oui c'est vrai famille zali mais yaya lisu likola lisu est-ce que komi ozali émission effet ya conscience émission ya éveil ya conscience to penio kaka bola muka okomi mama soso double aigle ozoyo kanate mbote na yo mama swag abenga leki na ya mobali boni mon frère petit frère boni abi yo penati yo malo pasteur yo penati le lofa na kaka na province ngai ya no na awa na capitale na Luanda na koma na mbonge belé et consort yo o la capitale te ogoti kala kula te mais ya obenga kabiso te ya benga kaita benga ka shuwa no mais ya skuna osa nini na ofa na Luanda pa nani bana kutu baza kuna na fana na wish awa très bien activité marché muke nzamba osa biso grâce habité yo folunga kuna na province ya wish il faut ya kotoyo na Luanda na koya ndenge nini bon transport exact bon transport c'est rien na sala activité te na osa ne kuna ndako ya te na foot sur ndengati mais wala wish na saka pa na ngai ote premier te na za kutu na ndako moko na sapu bandeko Angola sapu za rap na Luanda kote nini sapu ona za kutu na ndako mona sapu kutu ndako za 5 chambres salon et consort mutafanda kateka centenaire boya okofa ndako kutu ndako wana na kolongo na ko kabela yo na kolongo na kombo na ngala te kombo na yaya est-ce que komi mutaka ata ndeko na yo akabelo mbongo kaka bo akabelo donc lupango wa ndengwa no koma te évidemment to kondani mingi te po ndeko na yo yaya ata mama ko selo likambu o mama lobi tellement mama lobi il faut arrêter solo mama pa kokosa asa mutu est-ce que bokomi c'est que bien donc na ndengwa ya amoni on peut moi chance ça va bana o ba kolaki na Ouij na province ba ya quand même na capitale na sapu ba yo kani pe une semaine kaka ba tindi mutu ke ko zo bango yaya mutu ke ko zo bandeko na ye wana na leki na ye na mwasi na ye na bana misatu o batikaki na ndako zaki mwana mwasi na 20 ans je crois moko 20 ans moko 17 ans moko je crois 12 ans to 15 ans ba lobi ndengwana o batikalaki ba gino apara mais 5 ans musuku ba na Luanda déjà musuku ba bala ku déjà basa na vie na bango tangu chauffeur a ju bango ba na Luanda na sapu na sapu ama de Luanda comment on sapu na sapu akena bango pe na ndako na lupango wana koti lupango très bien là abino ndako yango leki nanga lupango yango vandaka na awa ya problème te mike mbonga kolia ba mutunga na wana ko supporter bino mo bozo ma papu et puis voilà quoi à côté la ma chambre ndako na 5 chambres abi chambre oyo ya bino yo papa bo chambre moko bana ba ko même ça tout mwana yu chambre na moko so bo ngi pe bana mususu bana des chambres probété mais ndako na bino mais chambre oyo akia to mon chambre oyo mutakota kate chambre oyo ezana ba instrument église yaya afungola chambre wana ba kota bango ensemble na yi ayo moni oui effectivement abi oui na kata chambre wana ezali bongo na ba guitare ba drum ya sika ba instrument église ya sika réserve yo église pena amoni pena bilo église o wapi yaya bambuna na betaka wapi ba guitare wana betaka wapi ya sika amoni ngo normal ba synthétiseur abimoni oyo ezabilo ko église tika ngofana noka wana so na tikele o clé e ko bunga okoza problème la limite ndo na problème mais ngamona okanga ngo muta ko trapete pena okena fungola boyoki ba fandi ya pasteur pa kei a tellement provision la fréquence non ba kei moi e koki na ote ko sabino awa papa wana oya utai wish leki ya pasteur ataki na bana e 5 mibale ya basi misatu ya mibali
mwana moko aza mécanicien aliboso azaki mécanicien na Luanda déjà atinda papa na mpe mbonge kosanga ki papa lungwe wish ayesi ko na Luanda na sapu ayota na papa ayota mama na ye na baleki papa konso aye kota na papa tanga ye kota na ya lisosu ke bandi yo ka siko bande ba osila l'espace ya 5 mois bana mikolo bakufi ya bato mokili makambo minyonga na lelio papa ya ba musu wa kala baninga mawate muninga bana boti mwana ye 9 mois libumu akoli une année 2 ans 3 ans a comme grand garçon grande fille a bali papa ya bana yo sacrifier bana muninga ndeko na yo otiki bana yo ya bino bongo na biso ata bino mogo donc yo pena boy ba no basa na kindoki okoza kindoki o distribuer yango pa bana ndeko na yo ya bino bongo na biso tozongela nzambe ko mvuluzi kimbangu ta yango ekoki ya ke bana bakadia pemba to bozo moko ya on va dévoiler des secrets et monsieur ko ya to kotali sabino na sabino Yesu Christ ala mutu mwindo mimba de badutaka papa fisa bakosaka Yesu ala mutu mwindo au moins l'histoire tout bakosaka ba Salomon banani batu ya Bible ils ont existé mais bango tout wana batu mwindu ya ata mundele mo azagite jardin des dés na Congo c'est tout le bras ko boya mais émission to ya ko rater émission prochaine te pour détailler bino okoka mundele mo ngenga zo loba popi to loba ka be ko rater ya to ndima kan fuluzi kimbango eri yango yo telemba chabiso mutema wana ya koboya yango to mboke kende boy jour mutu nyonso tout africain tout akondima fuluzi kimbango c'est le départ bino bokanti na Mali ba organiser mundele pour rien bandimi fuluzi kimbango na Burkina Faso bandimi fuluzi kimbango na Niger bandimi fuluzi kimbango na Gabon bandimi fuluzi kimbango ya le temps est venu autre loba quitter to lobi mwana ya liboso ya mécanicien kotala papa na bango na ndaku ba solo li ba lié ba melie conseiller papa moi sangano moi mbongo papa bref ba solo li papa il faut na kende mwana ya liboso abimi papa na bango abimi azongi akende po so bis akomi na centre ville bato bayebi Angola bayebi dernier d'embouteillage oyo zalaka na Angola bayebi yango na Luanda wana atelemi olinga kata prince na ebité qu'est-ce qui s'est passé ya air moto tebe na presse ngo kata makadamu sambelaka to sambelaka so bala ba ke classe bana o kata ba presse ba kamna so munguna aza rusé papa wana ya mukolo ya wana alinga kata presse mécanicien mutu abongsa mituka azokata ka bali pou degré ba tout ay mutuka côté ye banate ba tu bagangi tout mutu chauffeur wana kimba landa chauffeur wana ke mutu wana limwa e mona souté akenda ba leli papa leli yo ya osaleka ngana ya Luanda awa e bongo kufa leli mama leli ya kosakana te bakamati bakundi mécanicien ya lisole bandi bakundi mécanicien taba bakundi mécanicien un mois ekoki mwana na ya mwasi azalaki na libala azalaki na zemi déjà azalaki na zemi de temps ba ye mwana ya mwasi wana balaki azalaki na zemi déjà ya ba 6 mois 7 mois ya na ya kufi 1 mois ye ba wima moko beso ba 7 mois ba wima lobi na zemi andi ko compliqué moi na mutu passe ya ke bana mutu passe ozalaka mutu passe makashi wana si la raté et ça ba na bien te est-ce que comme mutu passe oui ça normal au comme mutu passe OK mutu passe au menu moi panado paracétamol conso fièvre kiti c'est bon mais mutu passe ozalaka incurable télémeka yango ya ce que mutu passe si la raté benga biso na lombango ozo numéro ya apôtre Charlie Moubiala ya ozo e fata na musika et pas apôtre Charlie Moubiala on a loba kité na lobby ya air yango ozo wango ya ofele nangina na beloko moko boya ndiko ba apôtre Charlie Moubiala ba prophète Alijo ya ozo efata ba osambela pona yo ba ba kosengo ata RNT mbongo te parce que ba razu yango ofele ba kopesa yango ofele mais il faut yebaka ya monde sala ba ta na église oki ba tsaka mabunza ba action de grâce na fongola esprit parce que l'esprit éveille et émission éveille à conscience ça la action de grâce
salaka action de grâce nzamba kotuna yo on a le ba chaque fois bino ba bozoma mo solo o bozoma mo solo bosaka na mbongo na bino ni osaka na mbongo na bino ni salaka action de grâce pour nzamba asunga est-ce que komi yo sobe la paralysie ozobe la loko boy oui ba samele pona yo nzamba bikisi yo salaka action de grâce pour na otuna nzamba wana ba pesa ba bola basunga boye pe lipambule kende te est-ce que komi c'est que bien ndeko moi si moi na mibale wana yaya totiki bana 3 oya ba bana 3 ce qu'on a bana 5 o ba ya Luanda bana kala ya liboso mécanicien allez mutu ke tuti ya mibale ina zemi compliqué mutu passe bakena hôpital batali wa bin oh non mutu passe oyo et puis à charge parce que moi na atana position bien tant le mufuto bimsa moi pendant que baté moi na kuna mutu passe ça grave maman piqué crise moi na hôpital wana kamba ki bu basa bakaya moi maman kufi tangu moi na kufi mobile mbanga hôpital tangu mobile na moi sa kufi mobile ya moi na wana ya sœur wana o moi na ya papa leki papa kutu pasteur au lieu abenga ba médecin to abenga papa ya mwana mais ya bengi papa kulutu azali pasteur munene eba na Luanda papa kutu na leko bon moi sinanga en tout cas akufu ba ko sauver mais mwana na libumu azo ningana ya quel miracle moi ça akufu mais mwana on ningana soka ça rappelle ba docteur est-ce ba docteur ba ali sala maka est-ce ba ko parce que maman ba misi pe mwana akoza bififa na ebité il fallait quand même abenga ba docteur ba yeba mais ya bengi pasteur ka pasteur tika ba onde ngwa soki mama sa kufi déjà sa kufi ya papa c'est wiso mwana papa mama kufi ba misa mwana botika ndenge wana ya popo to sambela nzambe akosala oh nzambe akosala ya baloba musuba baloba sosolaka baloba musu fo sosolaka allez akipa na epete était quelque temps maman sa kufa déjà moi na paix c'est que maman kufi oxygène moi il y a quelque chose à te moi na sanini moi na okufa do bakundi mwana na libumu na mama sikoyo na zongi liboso na matanga wana tangu papa mwana kufaki mécanicien wana basali matanga sikoyo tangu basali matanga basaye matanga ti pona Luanda des années bo matanga e consort bafandi bosali veillée mortuaire que bosali veillée mortuaire matanga ba 5 heures ba matanga na Luanda 4 heures ou 5 heures bon ça dépend tangi bimboleli boke kunda mala moko papa moko ala ki wana papa quartier ya ezana papa musuba papa quartier ba makambo akoza na epe chorte mais mise fungo makaka est-ce que komi papa wana ba tout en komo na été le papa wana sabe na Luanda petit siko abui comment papa ya comme moi ya esengo temba ngo pe l'église oh kembo likolo oh kombo likolo oh se boboto na bato malamu oh se boboto na bato ba motema boboto kembo oh kembo okomi komba papa ya kombo otoyemba en église papa wana mwana yo ya mécanicien abongisa bitu toyebi akufika kaboyi bon mbali boso ba non clair bateleka peut-être bon papa na bango pa uti wige et par na wige kuna bakadi apemba zaka trop bato misala babi bazaka na wige ya batangola papa atalika boya lobina lo mota fandi tangu sero ami bareko kufa wali mundengo to ba batanga susu wabina non et moi pamba oyo non papa wana akepa papa liki abi mon cher yo uti wige ye mwana no mécanicien munene na Luanda kufika boye na mwana liwa mwana no na mwana suspect et si dit un mois ou d'un ko quitter et un mois ko pardon un mois boye ya moi ça kufi susu yo bana ba kufuka boye nini il faut fungola misu siko yo kasi ko baloba ya pasteur ne za raso ba kufi ba kundi siko ba kundagana ezaka ba fana famille fana moi quelques jours yega so matanga ba to kundagana non ça va matanga sili matanga zate nezali aboli ya kolia bomele ya komela et puis mutamta panzana matanga esili ngana zali mosala na nzambe osamela nzambe na pesaka nzambe na zwaka ba so ngana ngai pasteur ya liboso ndengwana même chose na sœur na bango mbale akufi
akufina mwana libumu boy ça va likambuté yaya un mois et coquille est-ce que bon on en a très bien bana ba uti wish ba na Luanda na sapu un mois yaya mekanika kufi deuxième mois si ya zemi mutu passe akufina mwana libumu troisième mois yaya troisième mois après 3 ans te yaya ozokanga bien troisième mois azalaki na jeune garçon na yemoko babetaka bali ndesa la bala quartier koso babeta grand choka ko sakana ti yaya bazo beta bali ka boye na yedi suba basala ye centre aura maîtriser bali siko mutanga o tirer bali et jouer na mutu yaya et jouer na mutu Marc Vivien Foya kosa bale batire kweda poima mwana mutu ale kamba ki fulu simba ni yaya to tire bale nini bale simba bakeno hôpital bweka nga poya ki bale apamba au ballon akufi ale bakangi siko mutu batatire bale ya okanga mutu pe ndenge yesanga to beta bale mutu tire bale et je mutu mutu akufi okanga mutu ndenge nini isa on risque to beta bale isa babie bangate akufi mwana akufi ka bale batire bale allez matanga même chose randingwana tango masanga sili papa kurutu pasteur ka même chose en tout cas ngasali mosana nzambe tokola la te matanga ne ye moko asokipaka na matanga yaya keba na faye mutu azaka na mbonge beso mutu akufi ya lingaka kundaka batu tango mutu akobela ya kate atinda mbongo te so mutu akufi ye mbango te botika ngamona osomba shirkeni osomba libulu osomba kamna so tubino mongo na biso yaya est-ce que ma libulu on peut chercher comme $400 ou $400 tu vois on est monsieur déjà chercher $400 libulu $2000 mudu ta kufa banda abota makati ya komisi so 50 simata $2000 te ce que autre libulu na $2000 boni boyo ko yaya leta tala makambo na ngola ipare bakundaka leta mtakundaka batu ça surtout le kuta ça moins cher beaucoup ça commentaire sur ça surtout le kuta. Tango joueur a kufi papa kutu même parole ndengwana papa wana oyo ya misu makasi oyo to mela nzembo na awa papa wana abi non c'est pas possible papa ala nisu papa leki abi mon frère yo outi wi osoki wijo ye awa 3 mois ya ngoyo bana ba kufa obo ndengeni yo so solote ote biso bana nzambe tokipa makamwante nzambe kama mokano nzambe te ya impossible bana bakufa na 3 mois bana ba osilo boye yaya fungola misu o nzambe akosala te ya toki fungola misu toki luka siko makama fama batu ozo proposer siko zo linga to sa nini sambela pe ya solo mais ko sambela ya au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ya mbriema ko sambela ya solo yaya. N'est-ce pas chaque fois que la té sans pour auto sambela. Ata yaya olembi, ça ta prière à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prière, on est sauvé qui 11e mois automatiquement papa kuruta papa leki baliaka dibana pona kama lupango o lion wade ko lia bat lion awade ko lia bat et monsieur na chaîne na biso tango ane ko sama ba que ton reine vienne que ton reine arrive malamo lion wana akimi akene pa ndeko nayi alele ndeko nayi yaya tout ça me la rafa ko lala vous comprenez c'est que bien voilà quand c'est moto kufa 3e voilà ba comme 5 et tu combien 2 landa li solo yaya tout va j'aime. Sanon bajem ya chaba jem tout chaba jem ko ya bino mona papa fisto ya jem ko mama otalanga otele ya jem ya papa ota la TV mais soit téléphone ko soit cell phone soit téléphone na ota jem na cell phone ya partager na téléphone ya ta partager tika na TV va na TV et va na noix sur téléphone cha jem et mes vidéos te partager. 4e azalaki mwana mwasi yaya 4e azalaki mwana mwasi donc papa azala bana 8 tolongoli na 3 oyo bazali na ensemble na 8 jours oyo bayaki na Luanda ye tolomaka ma 5 oyo 2 filles na 2 garçons na 3 garçons oyo bazalaki na Luanda déjà oyo basi bapela
deux filles balaki déjà. Quatrième à ça balaki déjà. Discussion quand la mumbal na discussion le comme qui est to yebiso dagi ya mon solo ngina tongo evita ka ba discussion nde ko na appeler lo baki yango ba chaka moli mo ya discussion pour o rater bénédiction na yo o la ngina tongo ka ya mutu na mutu na ngara imer na yi o ko mona solo mki boyo mundo ndado kanda ko sarate za na maîtrise zaka na maîtrise soka la muki zalaka na maîtrise ya o ko mona mutu mususu na tongo tongo ba ko provoquer yo ya e ko ta pe moi si na yo et quand ça appelle moi na yo et quand ça maman na yo et quand ça papa na yo olamuki na tongo mwana kaka doki ba olo mwana makamwe pia okanda nzoka kadi mpemba olingo silika po yiba bénédiction na yo po likambo sala mazaka na maîtrise ya et sous ça maman ça la kamuta boto maman ça kamuta motea bo munene est-ce que komi maman Emilie Mbombo komi c'est que bien tu kana ndingo wana ya papa Richard wa tuzola bo sala nzambe komi c'est que bien voilà tu kana ndingo wana. Et mon papa so gwanga asoloba zana maîtrise kimia entre parenthèses to kozonga wana ndeko ba fisto yo betara masolo belé o kata masolo teta trop expliquer ya il faut to kota en détail pour na comprendre ndegu ya émission yango wana ndegu ali sapo yango wana na ina lobela mama na muki ndeko moi si moko boye asala sorta na mbal na ye so papa uti musala ye yes donc ba swana ara papa baswana na papa akepa maman na bango ils me pousser maman mais comment est-ce que mbala ngaso ake musala soka azongi asone sanga kaka o bloco la mbiente nini boy munga ko kate do asone sanga maman na sala ka nyoso tu nyoso sala ka du ça va siko so mbala asone sanga o ngapla sona to swana ka mama to swana ka ja so lia to swana ti to kela to swana ka ndingo na titongo bon maman c'est bon ok sala boy. Ce qui peut pas yi. Vous comprenez? Ce qui papa y est, on va dire que servir y yo avant bandolia. Tama ina verre. Zoara mai na verre mela mai na mai hotelier mela mai na verre wana mai o meliona komela tama ina munoko komela yango te. Bomba ko kana munoko na yo. Bomba kana munoko komela mai wana te tsaka mai na munoko umelika umeli mai komela ngo to valete me tsaka na munoko. O te verre pour te papa mai. O mona mambo sala mawana. Bongo ga maman bongo ça va azongi pendako papa tango yeka boye papa kotibu ade ko tsabloko papa qu'est-ce que personne ne sait pas allez maman si maman vert ameli mai atema na munoko atuntu papa tiwa bali ko servir papa qu'est-ce qui s'est passé bon mesana papa andi loba papa loba kala ye loba kazo loba ni papa zo loba siko maman lobelo wote moi maman aloba ezate mai ezana munoko mai ezana munoko ti papa lobi sisiko li maman pa fandika mai na munoko tanga assisté pour ça va à servir sili maman assisté papa sisiko li et sili akei tanga akei amatuna cham papa sisiko li siko akama mais moi ça commence à lobi na lobi technique à répondre ngate ngani qu'est-ce qui s'est passé papa zongi mu tanga sisiko li amata sabai comment na lobi na bana loba teneni ote na zangi na mai na munoko et puis que robote na ngana ngolo loba te tout ça moi si malamu na roba ma bête Nathalie Saroka non ce qui n'a pas fait ça propre est-ce que son ami le mukie yo au s'enflammer yango to potana na yo en tout cas ça la rendre ngwana voilà une solution et pas maman ça dit que moi ça za ramuta muté on bota kanga kap maloba so papa oloba moi c'est fafa na kimia les papas et les chefs de la famille est-ce que komi nous sommes des bantous c'est que bien voilà na mukie ngwana ndeko moi si discussion mbali discussion mbali kande l'équipe parce que yoki mbali il est le chef de la famille ngaraté bo dominer les mbata papa beti mwana mwasi wana mbala moko akoi abeti mbata koi mama piqué crise basi quel simba ba que hôpital bo ndi kuna simba na hôpital akufi quatrième mois akufi donc quatrième mois akufi matanga même chose. Papa wana pe oyo wana papa wana yake kembo likolo papa wana doki ya limbarate alandi papa wana alobe sur la naturalité que mata do yonga na sebisa yo kene ko luka bana ba ko fa pona nini o mo ngoma seki bana ba ko sila yo okoluanga un jour obo mesano pasteur palobino matanga zate Dieu a donné Dieu a repris kaka ndengwane sili aya batikali atele même moko atikali wana yake ndaka bongo akendaka Chine
akendaka Chine aoteka biloko na babia aoteka na wenze ya kinkole kikolo voilà wenza kikolo bande kwa Angola komba wenza on kikolo aibateka na wenza kikolo auta ki Chine ye a ces conteneurs na ye komi wana akepa de akes aose la poko na conteneur e koma auta ki poko ta la conteneur tanga osonga be mutu bandi e passe mutu passe simba nini boye mutu passe akoma na hôpital boyeka mutu passe wana akufi 5e ya conteneur auta Chine na komi mutu teme ya kufi ba papa bandi ko lela tukanga na no sa ndenge ni vraiment ya matanga même chose, Dieu a donné, Dieu a repris. Quand ya papa wana fanda raté a Yesu papa. Yo so yo raté au moins on est basili. Bana no alwanda basili, parce que ba ko parce que o tumangu wiji. Papa tela bi non, je peux pas laisser comme ça, c'est ce qu'on a tatamol. Papa est kotamwa na retard, bana déjà basi ba 5 heures to alwanda ba kufi. Papa wana ebise non tokene musika te tak awa na sapu awa ezana papa moko atala ka relaxa yo soki ba no ba ko faliwa normal to liwa ya mabe nini tokende allez ba bisa ki ba 17h papa wana ba memani na papa wana na ko tsepo tipa papa wana o na sapu na sapu ngoza karate to commune kaka na sapu bando wa ngolo ba yebi ba koma na ba 17h ba kuta papa wana avandi aotanga journal na lupango na yi tant ma koti bonjour papa bonsoir boyo sa nini awa papa na lobino na yeko tika ndeko nanga oyo abikata kata ça va boye pona yo bana no ba okufaka we ota pa bana no ba okufaka boye sa ndingo na ok ça va ok olungota bana ba okufa promesse ati boke na wenze bosoma makasu no en fait atini basoma bloka boko quoi bosoma makasu bosoma sangantamba bloka mikemke yaka utala ndenge usala umuna ndeba na ba kufasu ningini ya yemo ka yebisi bango kamba eliwana ai na lumbango bakimbe basoma makasu ba makamutu bloka en fait bloka boko quoi bakoti papa wana sali incantation asali alobe abi miri anda kwa papa wana kati bazaki na sando wana ekomi télévision ya mire baluki TV papa na lobi bu mwana liboso oya mécanicien abimi bu na TV wana mwana abimi na TV wana na makina na mutu mwana ngate a continuer cantation deuxième mwana abimi oya kufanya mwana na zemi abimi na zemi na wana makina na mutu abimi papa na continuer troisième mwana ya joueur oyo babetake ballon na mutu batiraki akoya kufi joueur abimi na makile na mutu a continuer quatrième abimi oyo mobala beteke mbata ya mwasi abimi na makile na mutu a continuer cinquième oya suka oyo kuta na la biloko na kuta Chine comme kuta na mutu paso na abimi na makile na mutu abimi ba ba na hote ba na nga mone ali ba kufa ça va olingo mona mutu oyo azolia bango ona nga mona ça va bokende boya lobina na bokoma awa 9h bokoma awa 9h allez ba keipet tant ba keipe lobi talaka mona mbomba na yo 8h ba déjà wana 9h ba kote na salle papa wana incantation amona sko ba ona marteau munene bima ba na marteau ba ona sko pasteur ya église bon de Dieu, bon de Ouche, na Luanda. Ya, tout en commun na hote tout en commun tout betaka du solo. Pasteur église bon de Dieu, bon de Ouche. Ça semble kuna yebela déjà. Pasteur abimi asi marteau wana, asi marteau na otarabu. Ya, hote na TV bana ba moni. Ay mais ya na pasteur abi voilà. Ye mutu abeta kabana na ba kosikibota. Alongola kiyo na Ouche kuna donc ngangane nda expliquer bango alongola na wish bataki na nyongo saka likelemba ya kolia ka batu ya boy kolia bana na ye alinga sacrifier bana na yo yango moni alongola ke na wish ayina ndako apesa ki oza ndako siège na bango chambre esa ko kota chambre ba instrument ba betaka musique ba ndoki eta chambre incantation na ye yo bana wana ba instrument zaki biloko mabe donc on ndima ki oya Luanda wana o sacrifier bana na ono surtout do ndima pesa bana na ye omoni mais nenga yali awa akosuka
au moins na le bana yo 5 nengwana ye pe bana ye bakokufa bango na surtout bana ye pe bakokufa nenga sali kemba le bana yo bana ye tout bakokufa ko revanche po e ko zonga sike wuti mais bokende boya lobina neve ko benga ye te ko yebisa ye loko moko tezaka kimia lobina neve boya babimbi bakeit taba keyi wana yaya toza kama yele moko ba papa ko benga yete mais yete ka mika obseka muke mutema yebo matero mutema ka babila kanda meche matia ko sakanate ko benga te ya ngo tale a su téléphone abenga passer na ye ngri petit frère comment tu vas ngana petit frère na yo do yo lo ngola ngana na wish oyaki na ngana Rwanda na sapu awa po olia kabana ngai association na bato babandoki wana oboyi kopesa bana ngai okolonga ngai te zelo komona mais makamno to loba wana la bi zelo komona ka ndengo abi parce que yo makambo lo bana okosisango zelo komona yaya bakoma kana ndako boye azona ndaka ndako la siège na bangoti yaya papa na bana mutu passe kelo hôpital be cadavre ye pas du marteau ko sikibota papa na même jour wana ye pa kinda bazonga mbangu panga ngakuna sema papa na kufa mena saki mino saki alo beloko moko te alinga mona surprise wana makamwa italinga te papa na kufa to papa na kufi basali matanga ka desa kawana Dieu a donné Dieu a repris abengana siko mwana wana na bana misat batikali mwana ya 20 ans mwana ya 15 ans je crois mwana ya 12 ans boy abengani mwasi na ndako na bana bolungo awa bazonga na wish tala lisolo isili awa pasteur aleba na ndeko na 5 afuti bana likemba pa bango yaya osambela na église nini yeba ke sika ya kosambela ba église ebelo mona ka batonda ka batondi ebeleti libanda ba campagne d'évangélisation yaya mingi baza ya nzambe te papa ya suisa aloba alemba est-ce que komi lisolo na biso esuki awa yaya ata mosa nzambe ba bondela pona yo zala rappel discernement oyebaka yo moko otelemeli wapi okomi po mutu ataka mutu lisolo na biso esuki awa merci na Chris Larise Pelende réalisateur émission oyo ye na assistante na ye Winnie Larise Pelende Winnie mais aussi na Claudine Larise Pelende wasaki mona script nyoso tout wana sous la coordination ya mama Rina Umbi Larise Pelende la femme à la taille d'une tige de spaghetti ni courbure ni virage ya partager émission oyo peut-être émission oyo esungi yote o sepeli nango te metan yo ko partager e ko sungande komoko songolo et sika moko pakala est-ce que okomi c'est que bien portez-vous bien santé de fer à tous chap et tchara Radio Collective Fiston tous s'abonner massivement c'est validé ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment ngona oyo net wa t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi ya bokota kuna na site pour na commander quelque chose yaya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka yaya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka yaya na lingi Europe nyoso tout to yeba Michael Josh existaka yaya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh so rebino ko côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to ko pesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir bana mboka est-ce que bokomi c'est que bien Radio Collective Fiston tous s'abonner massivement
c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya kalite oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi soit papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.